le président élu a coupé sa submission sous son mot d'ordre d'été. Martin Fayoulou attaque autorité morale à Lamuka, attaque président élu, Tokolinga sous appelle sa mission mot d'ordre d'été. Awa Bissomoko Bakongomani, tous responsabilité, attaque Bakolomboka, attaque Bana Yamboka, attaque Bakozi Yamboka, on a Koboya Boko, Bokonza Busoba, Oyo Bazali pour poser sur la carte à Congo. Mais ce que Bino va manipuler, Toyomoni Sousugeno, Dozong Sebatuna Bino Kuna, on a Biso Tokozana Nazela, Tokozilana Biso Nabino. On a Koye Bandengi Bakocha, adjoint, il y a présidence Nasseni. Bakoti na kati ya parlement, pour Bongisa va rétablir la loi selon l'organisation à Seni. Batozaki na 13 postes à Seni, le loi Babaki Balé comme 15. Tout ça c'est pour donner toujours Kabila la force. Kabila s'appelle aujourd'hui opposant. Totuni Ndeko Kabila. Tu viens de quitter le pouvoir par même un mandat passé. Tu veux toujours rentrer dans l'opposition. Or, l'opposition Azali, Moutou Oya Télémé la majorité, et Moutou Azana Katia pouvoir. Betu bazoba metu bamutindi ya leria. Betu pesa ben no kaka garantie à 5 mois. Na garantie à 5 mois ben tanga ba jour à garantie na ben. Garantie que vendra renouvelable veut attendre la commune. Ben de quoi na commune. Mais les choses c'est quoi? Comment venir là ko la peuple congolais? Bana surtout bana ya betu, état de santé, état civil, état nyonso la peuple congolais c'est tel na yo que simba veut. Nyonso obiso ya congolais to civil le oyo eza bondo kekenda ko sa négociation na Kabila. Soki Tshisekedi atika ki na kati ya Genève président alaka moko Martin Fayoulou. Mais nyonso comité. Mais le quoi yekenda ko négocier contrat comme il y a la Rwandais. A négocier un déconner Rwandais ba bo mabiso ya congolais o. Ya e ba yango biso to bundana ye. Ndeko uti da ko ba ara ndeko poto bo ki 2023 to se sacrifier. Ba tikage na bango pour 2023. Mais c'est Chilombo. To ebiso ke omoni yona mobali no Kabila bozo ba mbongo bosali nyonso bosomi mapango yo bosomi mapango na limité okomisi limité royaume ton boité ton dimi yango mais boya bakaka ke biso tozaka na président toza posa bati biso président Seni Mosengo kende ko vanda awa to boyo papa Etienne aboyaka yo abaka botana mwana oso kaza Congolais ko bana nani Rwandais papa na biso aboyaka biso peuple congolais to boyo chez toi. On te ressale avant que ne pote ole kana changu avant que ne wapi ole kana na changu yaba ke oza changu parce que ça va aventure ngayo na comme na Sephora na ça ku ba jeter na ku na bombela ku ba pine parce que ça ba shika au président Seni ba pine mamo bimi to tumbi vila ba kwa Kalonji je te dis papa nginyo so to ebi Tshisekedi te c'était Rwandais. Ndeko Kabuya. Ok, message na kopesa baimbo kalelo ezali message ya makambo ya Seni. Oyo Ndeko Kabila na Ndeko Chilombo alinga sala buzoba na ye pona koyiba suma ponami. Yango na sengi na bakongolais, na sengi na bakongomani. Nyonso bisika bakolanda biso na koyebisa que peuple tous à la vigilant. L'heure est grave. Kabila alinga zongi biso suna bawumbu. Chilombo alinga zongi biso suna bawumbu. Yango tolobi lokola Kongo eza mboka na biso. Lokola Kongo eza mabele na biso. Biso moko ba Congolais sengeli tozwa charge nango poto komisa Kongo na esika ezalili. Yami bale lelo Ndeko Chilombo a komi kosala makambo selon sentiment na ye. On ne comprend pas. Le Congo est divisé à combien de partis? On ne comprend pas. Le Congo est géré par combien de dirigeants? Or, les pays comme les nôtres, et Sengeli et Zalana Bestion Moko est énorme. Et Zalana gouvernement Moko est puissant et éligible pour nous soutenir Congomani Nyoso Azana Katia Mboka. Mais les choses que nous voyons, c'est le contraire. Yango Tolobi Nabana Mboka Boyi. Le président élu a coupé sa submission sous son mot d'ordre d'été. Martin Fayoulou attaque autorité morale à Lamuka, attaque président élu, Tokolinga sous appelle sa biso mot d'ordre d'été. Awa biso moko ba Congomani, tous responsabilité, attaque ba Kolomboka, attaque Bana Yamboka, attaque ba Kozi Yamboka, pona koboya boko bokonza busoba, oyo bazali ko poser biso la kata Congo. Lelo contradictoire koti. Balobi mutu po pesa candidature, fois à la 100% congolais de père et de mère.
tolobi eza mabete. Mais lelo tomoni na kati États-Unis d'Amérique. Barack Obama qui a géré les États-Unis d'Amérique pendant de très longues années. Il n'était pas américain. Nous sommes tomoni que non, balingi ba mema biso na se matiti pour te comprendre te makambo zolika. Mais tolobi ça nous concerne pas. Ça nous engage même pas. Combat na biso tozo bunda. Ezali ya kore conquérir le pouvoir oyo ndeko Tshilo Mona Kabila ba yiba. Yango peuple congolais aza konyoka malelo. Biso toza contre mutute. Biso tozo lobela makambo ndenge sengeli. Yango na sengi na ba Kongomani nyonso. Lelo ndenge toza boye. Makambo ekomi milinga. Kabila na Tshilo mbake kokuta lisusu na kinga kati. Jeudi passé, bake koyokana pona koyeba ndenge ni bakocha adjoint ya présidence na Seni. Bakoti na kati ya parlement pour ba bongisa ba rétablir ba loi selon organisation à Seni. Batozaki na 13 postes à Seni, lelo babaki mibale komi 15. Tout ça c'est pour donner toujours Kabila la force. Kabila s'appelle aujourd'hui opposant. Totuni ndeko Kabila. Tu viens de quitter le pouvoir par même un mandat passé. Tu veux toujours rentrer dans l'opposition. Or, opposition azali mutu oyo atelemela ka majorité, pe mutu azana kati ya pouvoir. Mais Kabila na kati ya pouvoir wana azali. Majorité wana eza mele Kabila na Tshisekedi. Okosa l'opposition, faut telemela nani? Tomoni ke non ezali baje baza kosala entre Kabila na Tshilombo. Bayebani malamu. Makamuna bango bazo sala eyebani. Mais biso tolobi boyi. Na mboka na biso Congo, buzo ba esili à partir de 2018. 2023, Congo nde ezo banda poto kenango liboso. Mutu moko te akoya ko imposer peuple congolais. Mutu moko te akoya ko kosa peuple congolais. Ba député to tinangi na parlement. Lelo ba komi contre peuple congolais. Ba komi ba commerçant ko sala misolo na bango, ko bonga mbongo na bango, ko sala rechi ba vina bango, pe ko bongisa avenir ya bana bango. Où est l'intérêt de la nation? Yango tolobi bana mboka, bo fongola miso. Tozala biso boso makasi pona ko bengana pouvoir oyo ezo manipuler peuple congolais. Pona ko bengana pouvoir oyo ekomi ko intoxiquer peuple congolais. Lelo yo ndeko Matata Ponyo oyo akambaki makambo ya Bukangalonso. Toyoka ki bafunda kiye, benterpela kiye. Mais libanda ya mboka ndeko Matata Ponyo akoloba nini? Matata Ponyo akoloba, je suis capable d'affronter la justice congolaise. Et puis Matata Ponyo yena kati ya Congo affronter justice elali. Qu'est-ce qui se passe? Matata Ponyo abengi nani président Sénat. Le nom m'échappe un peu. Il s'appelle comment? Bati Lukwebo. Parce que natango Matata Ponyo zaki premier ministre. Mutu azaki kosala ba gérance ba société ezaki ndeko bati. Baye komona ke soki babengi Matata Ponyo basabse bakangiye Bati Lukwebo pe kozala saisi. Baye kosala jemoko na kati ya chambre haute. Baboyi kolongola immunité ya Matata Ponyo atikali toujours sénateur. Et yo komona que non, Matata Ponyo lelo comme innocent. Si ko oyo Matata Ponyo akei ko porter sous justice congolaise plainte. Baf afundi chef basambisa ye. Nyoso wana tomoni eza ba jeune bango. Yango bana mboka to sengi na biso. Bande ko na biso boza na diaspora. Président Martin Fayulu lobi na biso. On a besoin de prendre bato mayele. Toko sa bango na kati ya gouvernement pour que mboka kende liboso. Yango na sengi na bande konanga ba réfugié à Libanda pe ba obazana kati ya mboka. C'est le bon moment ya kosangisa makasi. Boya bino banso, bo pesa ba candidature, to bunda bitumba, to benga na bokonzi ya Buzoba, to benga na bokonzi ya Moyibi, oyo aza konyoko na peuple congolais. Merci beaucoup mon ami. Merci mwana mboka toza awa vraiment makambo ezo le kana kati ya mboka na biso eza regrettable. Problème eza boy. To boy te ke na mboka na biso ba institution eza. C'est vrai, na kati ya mboka ba institution eza. Mais eloko nini ezo arrivé. Ba institution oyo eza efandi na kati ya mboka na biso eza na légitimité te. Voilà pourquoi crise ezo se manifester. Crise ezo utapati il y a légitimité. Le fait que bato bazana pouvoir, bazana légitimité te, bien on mona que crise eza na kati ya mboka na biso. Pona kosili sa crise wana eza makambo union sacrée te. L'union sacrée ekoki kopesa solution ya kosili sa crise oyo tozana na kati ya mboka te. Pourquoi? L'union sacrée eza toujours na se ya vision ya Kabila. Parlement wana toyobi malamu ke majorité eyeba na kaka na résultat ya élection. Fabrication ya résultat ya Corneille Nanga asi apesa ki Kabila majorité.
majorité wana koki ko changer te tozo ba politique au malamu Félix Azana kati osala na Kabila biso tozo sepela nango vraiment te tozo na besoin te que to continuer kaka kolela biso bato yo tozo voter bazo bimana na bokozité bazo tsela biso kaka bato mususu kaka kochela nde biloko wana tolingi yango lisusu na kati ya mboka na biso yango na tozo lo baboye message na biso za boye réforme au biso tozo sanga na niveau ya seni kotika seni comme commission électorale indépendant bazala bango moko libre ezala en politique te ba politicien ba kota na kati te bazala manipuler te pa Kabila bazala manipuler te pa Joseph et pas ya Tshisekedi a biso to comme komona lisusu lokola Kabila na Tshilombo balingi koyokana basala koma bakoki kozwa susu possession ya seni wana yango biso to biboy biso peuple congolais tous déterminé nous sommes déterminés Kabila na Félix Mboko eza ya binote oza mboka na biso a biso tous déterminé bino to yobi ke bozo bundela ba intérêt individuel na bino biso peuple tozo continuer toujours à souffrir tozo na kata ko nyokoma eloko moko exacte ya malunga yango na biso toza boy to lobi boy message na biso ngo Kabila Félix Mboko eza mboka na bino te awa soki bolingi ke makila ba congolais etanga ekotanga so bolingi kotangisa makila ba congolais bokotangisa yango nous sommes prêts awa biso toza prêts tozo zela bino to biso eliki biso za toujours na ba confesseur religieux to bi ke ba confesseur religieux bango nde bakobimisela biso président oyo esengela kamba biso na nini na seni mais soki bino ba manipuler bango susu to yomoni susu keno dozong se batuna bino kuna wana biso tokozala na nzela tokosila na biso na bino oyo nazaki na ngoma mkako loba yango na mboka mwetu wa mutindi hai kwamba mpangi melomba kutuba na Kikongo ke dialecte national alors beno bantina ke kuna ke vila nde avant beno kwenda kena place bene katoka kote bene katoka nde kote bandike kuma bazoba betu bazoba metu ba mutindi ya leria betu pesa beno kaka garantie ya 5 mois na garantie ya 5 mois bene tanga ba jour ya garantie na beno garantie que vanda renouvelable ve atamba la kana commune benda kwenda commune mais les choses c'est quoi comment bene zola ko nyokola peuple congolais bana surtout bana ya beto état de santé état civil état nyonso ya peuple congolais fait s'appelle na yo ke simba ve beno kumaka ba vie privée na beno na bana na beno mais bana na beno na élection na ba vote boko kwenda ve boko mona na ve nkanto na nge bana na beno bampangi na nge boko fotave ya mingi kutuba jelse puisque peuple congolais ke mingi ya ko déclarer betike lomba na malembe nyonso monte en tête mena tiso na malembe ta mission exemplaire ya kwana na malembe ya ko respecter ba constitution na bela benike jodis tour ya le 23 na 2023 matata kelve mais seni Antoine ben bonchela bet autrement ya ko sala yo kelve kanave ben me yandika ko fantama betike fuaka betike butuka beta batina na balabala ben fua kabel me fua bana na ben bampangi na ben bankento na ben beta vana bona kati beta batina na balabala comment ben sepelaka banka fait nyokamaka ben ge sepela banka ge nyokama nanki bwala ben ge basi banga bwala ya nganda 70 ans ba diaspora banan banam ni kwen modèle ya bwala na kuna Brazzaville na simwawa et c'est fini na boka kitesi na bet Brazzaville alors comme ni zolaka ben koka ko bongisa bwala ve ben bigila ba ina ta koka ko bongisa bwala bet sepela mbiata mwandamu bet sepela ta mwandamu pardon bwala ke yangeve yoki ya bet nyonso bwala ke yangeve yankaka na ngeve peut-être muzaba muke muntu abandundu kana kemetula ntem muda pesa ngana direction na munu nyonso ngira lana muke na masamuna wa muke ntama ve mengeji unakuza ngeke baka avion ngena kuza ngeke baka maswa mais mungu kuza même makulu mukosi makulu vélo moto muda kuma ben bongisa be tuseni mpila bantu ya vita me bongisa vita tina ntuka ben bongisa be tuseni tina ntuka kanyo kelve kanyo me simba ve papa ben tabula nyonso avec mes zol ben me yandika ntam ben me mansave ben ta mansam privé ça va
Oui, nde au caméraman message nanga ezaka ke Tshisekedi ngai bande kwa poto o bayebi ngai compatriote combattant ya quartier 3 Masina mais ça donna ina lobelaka mingi Tshisekedi po nyonso o biso ya Congolais to sibile le oyo eza po ndoki akenda ko sa négociation na Kabila soki Tshisekedi atika ki na kati ya Genève président zalaka moko Martin Fayulu mais nyonso e comité mais le quoi yakenda ko négocier contrat comme ya zaka Rwandais a négocier un déconner Rwandais ba bo mabiso ya Congolais o ya e ba yango biso to bundana ye ndeko uti da koloba aba ndeko poto boyoki 2023 to ko se sacrifier s'il s'agit que to kufa GP to kufa to ko bunda soki ka Tshisekedi ameko tsa mutu na seni to ko bunda na etim ko Yesu Masiya kozonga soka Kabila ameko tsa mutu na seni to ko bunda na etim ko Yesu Masiya kozonga biso akona lo to souffrir lipa na Congo na pesa après biloko bandeko poto boye ba véritable prix o to za na ngwana mboko lipe comme 1500 francs congolais au bino otikaka na 100 francs na 2011 maki comme 1000 francs maki moko 1000 francs makala biso ba o to lamba mwa mkela ba réchaud courir que botie makala comme 2000 ça qui comme 140 000 ya makala Chilomba $8 comme 210 000 francs congolais le peuple congolais au Chilomba comme ko na France a insulté biso finga biso to na matalité donc il y a à l'équipe biso na matalité mais to ebi siebo ye aye bango kaza Rwandais biso to ba congolais ndé makolo mabele to ko boma ye ngai naza mukwa kalonji naza 50 kassin 50 mutabandu na ville ba kwa kalonji je te dis ba pangi nyonso to ebi Tshisekedi te c'était Rwandais moi si la premier ministre Adolphe Musi to 50 100% muluba ayebi Tshisekedi te maman Chantal ndeko caméraman ayebi ki yaro okele ba maman Chantal otuna ya ko yebisa yo ayebi Tshisekedi te moi je suis Tshisekedi Mpoi Tshisekedi to ebi ete ayaki ndenge Kabila o ya mona yaki na place à Laurent Désiré Kabila aza Rwandais c'était Rwandais to ebi bien yango to ko se faire face na Tshisekedi boyo seni akita amata to ebi candidat za moko Cardinal Mosengo soki ameki ko démontrer biso acha manduki na nzela to kufa yaza Rwandais to ebi bien mais baluba oyo ba côté la Tshisekedi to boma bango biso Martin Fayulu président monde entier ada président mokili mobimba a président kakate ya baluba ya batabandu nuba Congo te Fayulu c'était président monde mobimba muluba oyo nyonso les téléspectateurs boyo kanga bien soko za la poto poza muluba ozo côté la Tshisekedi je vais te tuer Tokobomayo parce que biso peuple congolais o lelo oyo tozo souffrir pona mutu wana na bengani Chilombo na balangi nyonso Chilombo umbuka zonga na Rwanda na mboka mama na yo kende ko vanda awa to boyo papa Etienne aboyaka yo abaka botala mwana o soki aza congolais ko bana nani Rwandais papa na biso aboyaka biso peuple congolais to boyo Etienne akufa tikela biso Fayulu Lumumba akufa tikela biso Fayulu bakoko bakenda Royaume Congo batikela biso Fayulu mais c'est Tshisekedi doit partir yeba yango yo na seni soko meki ko démontrer biso okotambola likolo ba cadavre congolais pe tokola kisayo ndenge zoba Emmanuel Macron lobaki population qui bombe anatomique na force mais c'est okoboma biso 2000 personnes mais 1000 personnes ba na sima na yo ba simota na nzoto toko déchirer atanda mundamu message danga po ya ngwana balance apoto mbote na bino message na lo baboye bana mboka na pesi nanu mbote na baye ba kotala nga na poto na États-Unis na Maroc na nini likambo na okoloba boye biso to betaka sete pona likambo ya seni toza na posta kaka batela biso président Seni Mosengo soki bango bazosala ba tricage na bango pona 2023 mais c'est Chilombo to ebisi oke omoni yona mobali no Kabila bozu ba mbongo bosali nyonso bosomi mapango yo bosomi mapango na limité okomisi limité royaume ton boité ton ndimi yango mais boye bakaka ke biso tozaka na président toza posa bati biso président Seni Mosengo oyo kitwa na posa na président Seni Mosengo so bino meki ko sala ba vantine yo na mobali na yo tolobi bafa bashala po Congo oza mabela bakoko tolinga lisusu te ba vantire Salem mais Chilombo mais Kabila to tingala bino ta seconde morte bo sesi biso ba vantire mingi o to mon état de droit boye ba ke état de chaise bino bo tina est e ko tikala ka ko simba te na inyo salité na bino ne simba te ne pe état de chaise na simba te yango te lobi boye bo meka ko sala ba je
boyebi makasi ya changu oyo eza changu masina quartier 3 oyo tokosala avant kende poto olekana na changu avant kende wapi olekana na changu yabake oza changu mpo tosala baventure ngayo nakomona nga Sephora nasala kuba jete nakundi na bombele kuba pine mpo tosala bashika oyo président seni bapine mamo ebimi totumbi topanzi batransco nayebi soko ya bongo. Bon, merci mwana mboka. Nalingi na senga na tuna nanu mboka na biso. To voter bambule belé misatu. Tozo gagner kate. Biso tozo bimisa ya biso. Mais balingi ko tchela biso kaka na force ya Kabila. Kabila tour azo chambongo élection te. Wana asaleli force majeure ya bambongo na ya bano sala ba seni yango azo chamutu na ye. Mais 2023 biso tozo bandangwao tolobi ba tchela biso président oto senyi musengo azala wana soki ayibaka totala nanu musengo catholique biso nyonso tondimi matoyi na biso tozo tala boyeke lelo musengo mutazo kamba seni soki toyoki lobi ke seni eza na musengo te papa biso na Kabila to ngai naza mwana Kilunda village na nga Kilunda oyo ayebinga naza mwana chef de groupement na biso ngai na président to bunda boy na kesimba kisi ya mabela kuku pemba batu na general oyo abundaki na kata mabele na biso kuku pemba kikwit bazo beta masasi boy akimaki emoko eloko wana tozo memango awa tozo simba kisi wana poto mona na fara boy na bango ba président mboko biso tozo zela kaka coup de téléphone ya musengo matina ebonga ya seni ya 2023 ndambo etikali basani malia mais 2023 tolingi ke seni eza na maboka musengo pour la fois passée balobaki o catholique mutezaki ezalaki catholique ya lukuta awa biso nyonso toyebi catholique ya lelo eza na maboka musengo batikela biso seni na maboka musengo toyeba nini tozoyoka na 2023 tokoyoka nini mais tolingi lisu ba aventure te papa ngai nazalaki na mboka bachilombo tango ba publier manda oyo Chilombo asali batu balela nga nazali chauffeur na tambusi honorable Jacques oyo bazomona bayebinga nazali chauffeur na kumbaki kuna mais nazokeza babiloko na irne nano silite mekoto aussi ba publier na yana babiloko na kata mutu bananga Jeep Land Cruiser ya basango biloko plein ya seni mais biloko wana ekena na mai mais koto ba publier Kabila Félix azui mais nzoka nena kata mboka ya ye Félix ba vota 100% Fayulu numéro 4 na ba koko akala ba yabe botanga te mais bazo lakisa kaka misapi boy mais lelo to kamwa bobimisa président na Kinshasa na kombo Félix biso to yebi ete so yo tuninga na ba pays ba province na kendaki ba yebi Félix te mais koto sibo publier déjà papa ya turo bakiso ya bamboka soki aza mobali akende place volcan ezobima bino bozolo bake volcan ebiminini papa eza monde oyo eza mabele ya bokoko oyo ezosalama na baprovince ezokomao ngai moko nga nasengi nakosenga mbongo ya Félix te nakosenga mbongo ya Kabila te nga nazoke luka moto mpenza oyo ya mabele ya kuku pemba nakozala awa totala seni wana batiala biso mutu mosusu papa biso nyonso tokobandela yango awa nga nasengi ka ya seni totala ya seni eza mosengo po biso nyonso tozozela matoyi na biso eza na kozela seni na maboko mosengo mais Kabila solo asali baventure Félix solo asali baventure papa toza na kanda bamoto wana tokopelisa yango awa biso eloko nazali na susi kaka ya koloba yango wana ya seni. Oui, mwana mboka na sepeli mikolo ebele vraiment oyo tokutani te mpo korezala simba te mais lelo tozongeli mambo tomona mboka na biso eloko nazoloba eza boye bandeko nazobana na bandeko na biso ya UDPS mpo moya naloba baluba te mpo baluba mingi baza na parti na biso eside baokuti baza likolo ya koleka ngai oyo baza mingi baluba mais nazoloba bandeko na biso ya UDPS leta tozali oyo nyonso tozosala lelo eza tobandi yango te lelo eza tobandi yango kala epe tobanda bana na bino papa Etienne muta memaki biso kolakisa biso nde kotambola na balabala
ndenge kotelemela lelo politique tosala lelo biso ba jeune tosala ezali Fayulu te eza papa Etienne mais papa Etienne l'état longwe akufa yo tika nani Fayulu lelo tozosala na Fayulu bino tosala bino lito to bundi na bino boyebi nde tozalo sala nde to bundi na Kabila nde tosala na Kabila melenge koma na place balobela Chilombo bino bazokoma kokotela Chilombo bino ntake boleki banani boleki mayele koleka banani nazozonga na sima na mamboyo Kagame uchi kolobela bino na media na France mukimo bino yoki Chilombo areze le moté soki azalaki Kabila aloba biloko wana bino bato de pes mele 10e mara bolingo kanga bolingo lobake bomoni basha Kabila zo sala biso kota zo kosa biso ke biso to sala boto to bunsa Kagame mais koto zo ke bonga Kagame nani camarade ami mais Chilombo zo sala IDPS bobeti maboko bozo ba diplomatie boma boma bozo ba boma kaba oza chang omona chang erboloba pour moi que chasse za la chang pour moi que chasse za chang bomona ba aventure bo sala biso tozo sabino au mois 2023 so ba aventure député o nyoso ko tinyo sanitaire okena luka mbongo na yo toyobi bino ke bokena boso ba mbongo bo préparer ba élection en 2023 toyoba bino na tabo zawana union sanitaire na bino ba wariyoro bokumisaki lelo za combien de mois Moussa va sali biso peuple ba moni nini peuple va trouver nini courage zate ma écoute ko lobate siko ba wariyoro boza à l'aise bon mona nini siko mbongo na bino okena ko zwa po bo sala ba campagne tout ba député nyos to mona belongo to yebi bino to yebani bo sala ba campagne na bino ba côté na bino e okita na chang comme Shadar botura Shadar ndanga zoro ka biloko na chang bino mbongo wala bokeno ko zwa bolia na basi na bino bana bino bona changu te lelo opesi nga polo na bénéficier na polo wana bokosa biso na polo ba yela ba pesi ba polo ba chapeau lelo peuple ko zo souffrir yo zu mama na yo ozu bana na yo ozu famille a mwasi na yo bangolo zo lia na ba mbongo e bo peuple oyo keba muchop oyo zo négliger okozo muchop wana o meme ngona mai e peso mbisa munene muchope pa mozo négliger mais aujourd'hui au question mai après son mbisa munene au lieu l'état va négliger peuple bino na biso mambura seni wana so na zoka so boisson malonda na bino wana to telemela ye déjà awa ayoki déjà son ba fati bo sala biso wana seni Chilombo soko lingi ozala kimia soko lingi batu batanga yo peke Chilombo azalaki boye nani 5e ya demi 4 et demi Chilombo za 5e taza 4 et demi pona yo bisayo ozala kimia lelo komona te mungunya na ezala ka Fayulu ezala Fayulu te ezangai ngai mungunya no zangai leta na zolia te na amela te yango na mungunya zanga Fayulu te. Merci mwana mboka monsieur journaliste o bazolanda biso bandeko bazana poto ba diaspora vraiment na sengi na bino bozala ke toza to lendi déjà ndeza boye bandeko na biso Chilombo yo tozo bisa yo na bisa men fois Chilombo mabelo eza yo te biso nde tozawa toza ba peuple Chilombo nga bisaka yo bandakala au monde va aventurer au sali au continent politique au bomi combien de personnes à tournao au boma ngwanda yo kansi ngwanda bazate bangwanda bazali ebele o babotama bayebi ngwanda banga na kufi bangwanda baza ebele Chilombo kiaba place à seni go toucher te soko lingo za quand même oza okomba bureau ya Fayulu
zala à l'aise bongisa makambo na yo monsieur Joseph Kabila so Kanambe keba pouvoir ozo sakana nango Antoine Gizenga memisa yo o sabote yo lelo yo kufe okoma ke okomisa royaume petit masa oza vie na ngai ti yo za na 45 ans keba Kabila place oza ba aventure na zo sala to mona o mbala oyo okoboma changu teme kindoki abandu to lakisa o ozwa kindoki na bandundu ba groupement nyonso apesa oti nyonso lelo mande siliote keba ata ocheke ocha olive okokoka te Kabila masana ngai wana mbonge bele oboti mwana na Congo mwana jo masa na bisoti leki na biso za à l'aise okosa pe pardon tozongisi yo nyonso toyeki yo mais keba tozana posa mama Oliva za kimia toana posa leki na biso oboti na Congo na Felicita na una mwa muke osala oboya bana bake poto mais osana bolingo bango nyonso bakosa bana poto keba masana ngai Kabila na separa mais keba wana nosap na Alexa na lenga na voyage onde na lati rouge na yaki poto sa débat na otoboma na lundi mais pona seni bimiselanga mosengo na yoka sokte ngana olata ki groupement mayaka to boma na place opesanga vélo na komisango moto pona bomao. Merci Kabila na songi ndao. Vraiment merci mingi, très gentil mon journaliste na sepeli makasi na message awa comme élément ya Lamuka donc na élément ya Lamuka. Alors élément wana naza ko pesa message kaka ke nyonso yo ezoko sala matozoko la nango très bien mais etikali makambo ya suka c'est-à-dire to comme déjà na suka wana tozaka kana tina ke entre kilo mona président Tshisekedi na président Kabila entre bango mibale moko il faut bakanga ya kote na boloko moko il faut sa nini akufa pona nini pesa normalité makambo yo zo sala meza normalité alors merci mingi ngai mombonde Dieu famolele Pierre oyo boyoka kana sango on a passé déjà message bobongama etel bajo moke ya biso to sala nini to sala guerre na bino guerre spirituelle ezali guerre wana zama segete ezali guerre ko kanga bino beaucoup de boloko bokufa poto comme na Congo ya sika to senga désordre te ko yibate makama mabete mena tozo mona kaka Congo ngo tozo kende kaka désordre ko yiba mais bo préparer biso tozo na bino kana mingi te 2-3 jours tozo kanga bino ngamolele Pierre Nazali na kufate nazali ngamolele Pierre Nazali na kufate ndenge noso bozo salata nazana ko tamana na bino nazana mona bino ndenge bozo lalata nazana mona bino ndenge bozo laka ngana mona ka bino nazaka pena bino mbe deja na tanga yo Kabila kala na nazana ko tika yo nanu po obongwana otala ke na sali mabe mingi mais ce que je bongwana te Kabila monsieur s'il te plaît molele Pierre yo ka wana sango c'est moi ngayo nazoloba na kota na kati ya Lamuka comme nazali nationaliste mboka na ngai yangona na kota na kati ya Lamuka comme nationaliste comme mboka na ngai mais nazala na kati ya Lamuka ngai molele Pierre. Alors merci, message natikelo yo yangwana do désormais dans 2-3 jours to yo ka changement makasi soki te Kabila to ko kangana maboko biloko nyonso zanango eko kene pa maloko la Mobutu azalaki yanke lelo biloko epanzana boyo Kabila zanani tozo tika kayo ndenge ya mbuta mutu kizenga asolaki na yo mais soki ozo lekisaka ozo kufa mabe biloko nyonso kotikala. Merci na message nango na tindeli bino yango wana.